Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, diaspora na Angola na Nairobi, partout dans la carte Europe, topé na Amérique, na alede wana zakana esengo ya ko présenter les bidons magazine oyo mbonda ekolo na lo fundu pe na lo lendo pona yebike ezali seule adresse au ba congolais partout bozali, bo se retrouver ka pona communication ya solo. Tofongoli magazine Abisso pour la Sabino la Mokwalelo ke mini sommet sur la paix et la sécurité dans la région Est et la République démocratique du Congo et Salamaki avec impact paix idéologie le 17 février 2023 na Addis Abeba kuna na Éthiopie bolanda conclusion oyo et Salamaki. Ndeko ya Congo, il faut koyeba ke likambo etali insécurité na Est et la République démocratique du Congo et za kolali saba congolais pongité. Surtout que chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi a koma muke pigeon voyageur kaka pona koluka diplomatie ya makasi oyo ekosala kimia ekota la partie ya Est et la République démocratique du Congo. Toyeba ke na Addis Abeba kuna na Éthiopie et sika bakonzi ya ndenge na ndenge bakutanaki mini sommet sur la paix et la sécurité de la région Est et la République démocratique du Congo et Salamaki le 17 février 2023 avec un participé idéologie Kutu na suka na yango ba décision ebimaki kaka pona kimia ekota la S ya RDC yokelanga nanu communiqué final ya masolo yango suite ya mini sommet ya ba chef d'état pe ya ba gouvernement oyo esalamaka na Luanda le 23 novembre 2022 20e sommet extraordinaire ya ba chef d'état ya communauté d'Afrique de l'Est oyo esalamaki le 4 février 2023 na Bujumbura na Burundi pe na invitation ya son excellence Joao Lourenço président Angola médiateur pour la koluka dialogue entre RDC et Rwanda. Paix à son excellence Evariste Ndayishimiye, président de Burundi, paix président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, CCAE na Mokuse, ministre sommet sur la paix et la sécurité dans la région de RDC et Salamaki, le 17 février 2023 na Éthiopie, kuna na Addis Abeba. Baye Bazalaki, président du ministre sommet yango Eza, Paul Kagame, président Rwanda, Félix Tshilombo Tshisekedi, RDC, Samia Suluhu Hassan, Tanzanie, William Samuel Ruto, président Kenya, Jessica Rose Alupo Epel, vice-présidente ya Uganda, représentant ya président Yoweri Museveni ya Uganda, Peya Hussein Abdel Bagui Akol, vice-président de la République du Sud-Soudan, représentant de son excellence Salva Kiir Mayardi, président Sud-Soudan, ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la conférence internationale de la région des Grands Lacs CIRGL Namokuse, monsieur Peter Machuki, secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est CAE Namokuse, lieutenant général Nassonge Joao, commandant du mécanisme de vérification ad hoc et M. Julius Mbati, directeur des affaires politiques, représentant du général Jeff Nyanga, commandant de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, Bangope Bazalaki na sommet wana koba invité. Objectif principal ya mini sommet Addis Abeba ezalaki pona ko évaluer niveau ya mise en œuvre ya ba décision oyo ezamaka na mini sommet ya Luanda na date ya le 23 novembre 2022. En marge ya sommet ya États-Unis d'Amérique na Afrique oyo esalamaki na Washington le 13 au 15 décembre 2022. Pe ya 20e sommet extraordinaire ya ba chef d'état ya ba gouvernement ya Afrique de l'Est oyo esalamaki le 4 février 2023 na Bujumbura. Mingi ezalaki pona ko décider exécution ya nyonso, ko harmoniser pe ko vandisa coordination pour le respect à processus ya Luanda pe ya Nairobi. Ba chef d'état ba sepela ki na rapport oyo ezalaki présenté et pas ya commander un mécanisme de vérification peut représenter un commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ministre sommet Andimi Kozongisa, plan conjoint résolution de la crise sécuritaire de l'Est et la République démocratique du Congo, pour yangonde ekokitisa batation pe ekozongisa ba relation politico-diplomatique entre la République démocratique du Congo et la Rwanda. 1-23 atika ba attaque na contre FRDC et MONUSCO. La respect à la date Oyo et Salamaki na Kenya le 9 février 2023 entre le chef d'état-major de la communauté d'Afrique de l'Est. Déploiement complet à force régionale de la CAE pour exécution de la décision Nyonso. Désarmement de 1-23 le territoire de la République démocratique du Congo sous contrôle de l'autorité congolaise. Il y a la force régionale et du mécanisme de vérification ad hoc avec collaboration de MONUSCO. Retour des réfugiés congolais Oyo Bazomi na Rwanda. Le chef d'état paye le gouvernement. Ba mandaté Angola en collaboration avec Uhuru Kenyatta, ba contacté commandant 1-23 pour la transmettre les décisions du ministre sommet à Addis Abeba. Bandimi qu'on a cessé le feu peut retirer 1-23
sous auspice ya Evariste Ndayishimiye président Burundi pe président en exercice ya CAC na ba décision nyonso oyo ezamaki biso monda école magazine d'actualité baleki ya Yezu tozaka ka kotalela pe kozibele po nyonso eleka kitoko parce que dossier oyo eza vraiment à suivre. Ba FRDC ba affirmé que 356 militaires ya armée rwandaise bazalaki déployés na mabele ya Congo mukolo ya jeudi 16 février 2023 bolanda reportage ya Medine Kambembe. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC na Mukuse ba affirmaki que 356 militaires ya armée rwandaise bazalaki déployés na mabele ya Congo mokolo ya jeudi 16 février 2023 pour na ko renforcer ba rebelle ya M23 oyo Kigali bazo soutenir. Armée congolaise balobaki yango na communiqué oyo bapesaki même jeudi pe basoulignaki que ba soldats rwandais ba traverser parc national ya Virunga pour na ko rejoindre front ouest na cité ya Kichanga na territoire ya Masisi. Ba FARDC ba déplorer pe attaque répétitive ya armée rwandaise na ba M23 na ko violer ba accord ya cessez les faits conclu et pa ya chef de l'état ya région ya Grand Lac. Na yango esengeli toye que ba affrontement mosusu ezalaki signalé na région yango armée congolaise ezali ko tenter ko repousser ba rebelle oyo bazali ko contrôler ba vaste étendue ya mabele ya Congo depuis bango balansaki insurrection na bango na fin 2023 yango biso awa to betisi kambunda Monda Ekolo magazine d'actualité ebengi ba jeune leader ba ya kolakisa fusion na bango liboso ya caméra Medine Kambembe betali solango. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo o etali développement yango magazine Mbonda Ekolo baleka Yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ba vision na bango botala bino moko to message koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na yonde ko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili bayo ba confirmer que oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa pe na mwana mboka Medine Kambembe bayambaka bango avec impact pe na idéologie po ba question esalamaka ya kitoko ko permettre que moto na moto apesa vision na population emona yango bona na somo eloko oyo pona yo oza jeune leader olobi oza jeune leader ya Kimbanteke soit développement nini oyo olingi o apporter na commune ya Kimbanteke. Ok, merci pour la parole. Le coup là, tous bana, ba vrai bana ya Kimbanteke. En tout cas, tous s'est décidé que cette fois-ci, nous allons poser à bana yande ya Kimbanteke. O ayebi passe ya Kimbanteke, ayebi douleur ni ba mama to ba jeune ni ba souffrance na Kimbanteke. Donc en termes de développement, il y a les besoins de nous yeba to za na pesa to sala to makoki ya ko sala. La force négative. Et derrière, on a même suivi comment est-ce que mon amour Katilo Motiseke de Félix, comment est-ce que pointaki du doigt mon cas général, mon cas général il y a Kenya, de manière que bah monsieur Bayak na Congo, il y a que soutenir Congo et non il y a que soutenir bah M23. Ils allaient aussi parmi questions et permettaient que population Bimalibanda, bah barricade et autres tout cela. Mais yo état congolais c'est aussi réellement que vous avez partager douleur voilà. Tant on a qui bah acte voilà. Quelle a été ta réaction par rapport à tout cela? Bien, des journalistes, bon, concernant Force EAC, je me suis dit, il y a un sérieux problème dans le cannabis. Je pense que... Nenge kaka bozali komona, wala pe bazaba leader, o babi pesi ming na développement, de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana, soki olingi ozala prochain. Yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko ola kisaba kinwa idéologie na surtout mingi ya commune na siko zali po yango nde ezali base ko permettre que ba pesa confiance yango magazine Mbonda Ekolo to betisika Mbonda ba leader solo masole voyage comment ko sala kitoko na impact pe idéologie pe na professionnalisme pour
Quick Travel Visa à Simiango qui toque en yoso tout le sport publicitaire oyo. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Congo, onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba, yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayelibino, innovation, topé, modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc on a zolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto, au Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa, dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. ONG Congo Amani elongo na mwana mboka Jean-Paul Kibangala Feruzi apesa ki ba mama ya Kaluka Maputa pour ko fêter le 8 mars ya Wilfried Samba Zalaï kuna pesa lisolo. ONG Congo Amani oyo ekambamaka epai ya mwana mboka Jean-Paul Kibangala Feruzi apesaki maputa epai ya bamama ya Kaluka pona kofete feti ya le 8 mars. Elekaki kitoko na impact na idéologie pe na maloba na ye abengisaki ba jeune fille pe ba jeune garçon na formation oyo ONG bazali ko organiser pona kotalisa bango ndenge ya kotonga kitunga ya wenze ya bamama. Tango biso magazine Bonda Ekolo tokiteki kuna boyo kabino moko ndenge ye moko mwana mboka Feruzi abetisaki mbonda. Atuka to mepesi to bengi ba mama ko tabitite na biso ko sunga ba mama eza structure o ya Congo Amani o eza toujours, c'est-à-dire Congo Amani etalaka toujours pas de maman eza kinini to bandaki na rentrée scolaire. La rentrée scolaire Congo Amani asala ki makamuna e amemi bakaye pona bana azui bana pe akosi bango na classe ya akopesa ba akofutela bango classe. Deuxième chose azalaki susu to memeli ba mama biloko akolia ba soso baloso na le 31 décembre. Troisième jour to le 8 mars eza awa il faut kanza toujours ba mama, ça dit Congo Amani aza sima ba mama
sima aussi ya bato nyonso mpo asala toujours lisungi mpona bamama na ye. Bamama ya Kaluka batondisamaki na esengo na geste oyo mwana mboka Feruzi asalaki, bango pe bazangiaki maloba te, boyoka ndenge pe balobaki. Bon, en tout cas toza na esengo mingi na pana biso Jean Paul Bangala na likambo oye azali kosala mpona bamama. En tout cas toza na esengo mingi, mais eloko na koloba na sengi na bamama baya ebele, bapapa baya ebele, bajani baya ebele, pe bana na biso tozala na bango elongo. Ngai Kongo Amani na siki mpo na ye na ovote na kombo Nzambe oyo nazosala nyonso ti papa wana akende liboso mpo na Kongo Amani. Boyende ezalaka esengeli tolingana pe tosungana tango tozali nanu na bomoi, yo mutu ozozela kosunga batu kaka soki mutu akufi. Bolanda lokolo ya mwana mboka Jean Paul Feruzi oyo atalisi ke azali papa social na kosala geste ya kitoko boye. Yango biso magazine Mbonda Ekolo tobeteli ye kaka mbonda paske misala na ye emonani na misu. To fete kaka Saint Valentin mais toye bakate importance nango pe banani basengeli ba fete yango mwana mboka écrit mateta. Ebale nango na molongo mobimba tope na français na monde entier tope na lingala ya solo mokili mobimba ke le 14 février ezalaka mokolo ya Saint Valentin tope fete ya ba amoureux yango. Magazine Mbonda Ekolo, le col ezali magazine à proximité et mesana kotambola partout pour le même songa solo tala ndenge tobeka kokuta la bandeko moko bakoka kopesa impression bango par rapport à le 14 février nini esengeli to retenir boyo kandenge babesaki Mbonda liboso ya caméra ya Mbonda Ekolo. Mais bon, Saint-Valentin a fait des amoureux, hein. Non, Saint-Valentin a fait des amoureux. Ils allaient fait au monde entier va commémorer à Bolingo, c'est-à-dire les bandas depuis l'époque il y a l'empereur Néron, donc avant Jésus-Christ. Ils allaient toute une histoire Saint-Valentin. Alors de génération en génération, Netikin Chassis sera Makambu et commissaire tellement ndenge nous voyez ndenge qui ne vivrait sur Makambu. So Naki Chassis Saint-Valentin comme donc somme trop. Donc yeba que ndenge Saint-Valentin lobby ba mabale belé ko dae. Ça dit er yango déjà nous ko soka otala ngai. Bongo ça dia et la maya ya moi sinayo. Bongo ça da fleur. Mingi pe to couper sa concession ça atala les cartes na yo. Faut payer ses fleurs. Couple quoi. Bao baza légalement marié ba profitera na journée wana po na commémorer les sous-bolingo na bango. Or biso na kisasa ezala la journée o ba jeune ba profiter po basala ba buzo ba ebele. Donc ba dérapage comment ebele na niveau ba profiter na sima ya Saint-Valentin wana. Pendant que même signification nango ba te belé ba ye ba ngo te na et pona bango comment lokola fête ya ba amoureux o bala te eza fête ya ba amoureux. Saint-Valentin eza journée eza considérée comme journée des amoureux eza célébrée dans plusieurs pays. Linga kolaksa nini basala moi échange de cadeaux, échange de cartes de vœux, mais lo rezo kamusanga mingi c'est Valentin à Kinshasa ba mominde ba kuma okansaka ke bango ndefo biso to pesa bango ba cadeau. Et pour tes échanges ça vice versa ngana pesi yo po pesi. Mais momi akina comment zera c'est Valentin c'est ya na ngai foi la nga chombo ya la iPhone Pro Max de yena parne o gata parfait ta carte de vœux à pamba. Exacte. Awa toko senga na bandeko oba mesako sa bolingo koyeba ke le 14 février ezali journée moko internationale ya Saint-Valentin dou esengeli kosala festi na mwasi oba yebi ke obalaye Topé ozali vraiment fiancé reconnu dans niveau de famille na eke ya kokamataka ko profiter ko soka bana ya batu ko bimisa bana ba kuzu topé ko kibisa bana ndaku e ko sala mabe makasi pour l'état akokanga bino na makamabe obozo sala yango esengeli toye ba ko respecter ba mama pe ba ko respecter ba papa bolinga malamu e bonga na mwasi o ba yebi na libota na ye popo se pela Saint-Valentin ki toko ya boye chéri na chéri pesa ya yo molonga ni fleur ya kitoko pepe sa bisou ya kitoko zongi sai na bolingo oyo bobandaka na bandeli po nyoso eleka kitoko biso magazine Mbonda Ekolo to beti mbunda ba vrai marié pele ba vrai fiancé o bazali reconnu officiellement awa kaka Saint-Valentin eleka kitoko ya boye vraiment et ça dit bien hein?
To continuer journal na biso na ba communiquer oyo. Communiqué nécrologique. Bafami Mabaka, Ndoi, Lembe, ingénieur Aruna Image, bazali ko informer na bami pe connaissance, liwa ya ndeko na bango David Mabaka, oyo akufaki na poto, pe awa na Kinshasa, matanga ezwami na résidence familiale na numéro 2, avenue Vondoul, na commune ya Kimbanteke. Bapesi information oyo, pona batu nyonso oyo balingi ko assiste bango bakende kuna na adresse oyo topesi bino. Yango biso awa to souhaiter bango kaka ba condoléances na famille mobimba. Famille Agende bazali koluka papa na kombo ya Angende Muyana Ange oyo abungaki depuis mokolo ya dimanche le 12 février 2023 vers 12h heure oyo numéro na ye ezalaki lisusu koleka te. Oyo akozwa information si papa Agende Ange abenga na plus 243 82 92 18 553 topé na plus 243 90 65 13 189 large diffusion na mutu nyonso. Ye a continué à aller toujours coller la peau jusque là azali sungite boye bakeli boko e futa ka pe en ozamba pambolaka to sunga mama miko mawa vraiment. Bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te, mabele ya malamu ya kolona yango yo. Na vivwa na mwano na pasi kaka. Soki na bime kotambola na sukoli ba waka bilamba o ba West Africain. Nakenda kosaila bango musala na sukoli bilamba bapesi nga mwa quelque chose nde ko permettre nga na soma mwa bakisi na nga insuline na kolia na sala aka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesi nga na ekolia na vivwa kaka bongo na mwana po na pasi nzoto eza esu makasi te libumu ya bambeli ya boperation nga moko pe diabétique na charge naza na musalo na salaka te na pasi na salaka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mo eloko ya kolia nde na ekovivre na mwano po soki bongo te ezaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolo lupango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolo lupango batali bana kokende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwano na kine bana boye pe bazaka na forme na bango soki na memie na kine azwi forme nga pe na pe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga pe bapekisa nga basolo wana po naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi rubrique oyo bakongolais bakino basepela nango belusu makasi mpona nini boye mwana mboka Wilfried Samba Masoloni bobete biso na Benjamin Kilunga nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye yango wana nde kitoko nini badepute
yaka na bango ba 5000 francs ba loso na heure ya ba propagande et tout consort. Premièrement d'abord na bango ba député. Le problème en est que il y a une mauvaise foi. On dit mama beza mingi. À se jouir na ba émolument na yé pendant 5 ans. Il y a mandat Joaki, tant à Monique et comme aussi là, à Monisco que si importance si on a bateau ba élurier, bateau ba pour qui est disons, on a si go biso un petit peuple, donc c'est une mauvaise politique. Il va député ba Kepi, Mbongo. Réponse ezali po bango ba peuple pour la facilité ba ya kozwa susu ba voix pour sans élection sans peuple apesi ba voix moi comme député isati et on a monique aya razonga ka toujours na za lokola les Congo les sola les Congo les renards donc raison quoi flatter peuple les apesi ka ba voix. Bonne humeur, que c'est Calabanda que ça qui te connaît l'engue. Ton élément au magazine modèle que comment proposer les binos. You are bad guy. Bino Félix c'est le propriété na mboko so tu vas ça mboko za mboko na rapete na mboko na réseau ya qui réseau za père ngaki papa ngaka ça sortir la musique te toi toi tu m'as bon papa technique l'état de technique ati mnoko l'état de technique Bon, tu as galette, tu passes à crédit. On a vécu bien. Bon, au Mokana. Au Mokana. Moko. Moko. Les jeux qui me président de la République. Des Gonangaïs. Il y a comme Bakassa. Président de la République. Fatih Béton. Béton. Rosa Mokana. Fatih. Fatih Béton. Bon, vous savez, ça va bien, ça s'appelle là, on va que je peux pas naïe. Colombo. Le vieux Thierry J.C. Djemba Koloma Solo après si caricature ni lelo pour la Makabo Italie Congo. Tout la histoire oyo. Likambo oyo etali insécurité kaka ndenge mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko Thierry J.C. Djemba abete msala moko alelo. Bino moko bomona surtout ba mibi o ba mesala ko yiba ba mama ba saki ba kabelo tope biloko na ndenge na nzoto yoka ndenge esukela ka bango mabe moyibi mama saki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki ko kima akuta lipela bayaya bazaki na kwa yoka bela bayaya kutu ndenge nini ba décider pona ye kuluna yo moyibi toko kutumba yo okokufa lelo zela biso wana dotumba ye libela bayaya pe ba décider ba kutumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre essence pesanga te yango na pe na limeti ba tumbi moyibi mais esali pasi makasi na décision bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala loi bango mo parce que tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te mais esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit yabo esali pasi yango yo ndeko mobali tika via kimoyibi tika via kuluna tandenge suki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa penza biso tobetisika mbonda tokomi na suki ya magazine ya biso mbonda ekolo oyo nayebi ke bozalaki ebele kutu botika ya batele komana bino na se parce que ezali magazine oyo bopesa confiance ya mpe fidélité mpona kolanda biso et surtout ke tokontinue toujours koyebisa bino bosabone massivement na chaîne YouTube na biso mbonda ekolo officiel mpo yango ezali seul moyen oyo permetaka biso tozwa moyen ya kovivre et en plus baporte na biso eza toujours ya kofungwama polele mpona baoyo bazala
sport publicitaire na bango o bazala ba conférence ba campagne ya makambo ya ndenge na ndenge etali politique développement et autres top religion bon contacter biso na ba numéro o ezali affiché na barre ya écran na bino po ba caméraman de guerre ba kokita ba kozula bino ba reportage ki toko e ko sepeli sabino merci na mwana mboka Wilfried Samba pe Benjamin Kilunga o bazala sima caméra et pourquoi pas na igri dans ma tête aussi ma réalisation peu montage ya magazine oyo et bon édition ezaki ya mwana mboka Medine Kambenga à l'aide de la présentation botika bana mtokutani prochaine maso kolo Yesu azongite.